Exemple TV kitoko. Fali tanga sa album déjà mutu tout en avant de s'attendre déjà que non to ebi déjà que elo moko ya ebeta. Ni tete sema déjà ka ba wario to ba fanatique Fali obeta musu bazanga ba kombo bazanga kombo. Fali déjà tanga za na préparation album to yeba déjà biso tout temps to vandaka. To yeba déjà que eloko Fali obimisa ekobeta. Allo eza. Allo eza preuve année bateau matato kita et ça les 1 million de vies dans 48 heures. Et ça les 1 million de vies dans 48. Critique au ça la té son ezali kitoko comme camion so bien. Eh. Lelo na mona Fali dikapé nzamba za moné neta la identité en tout cas bravo à toi mon pote en tout cas et ke kitoko. Monotonie na nini? Est-ce que toko c'est un rythme oyo? Image. Autant la journaliste ya basi ya Ken Piana. Oyo mi balé oyo ya basi bafandi. Baza ko sala incitation à la haine. Babo makeli ka tenda na poto. Baza ko tinda batu. Babo makeli ka tenda na poto. Bana basi on a tout bino question moko. Bino na ndenge bozana. Qui vous a donné cette autorisation de venir répondre à Kelly Katenda? Kelly Katenda. Kelly Katenda banda bien on banda abanda user non. Kelly Katenda banda YouTube. Abanda YouTube bilote. Na bien mutu mo boye. Faut Kelly Katenda na internet ça doyer ya Ken. Siko mutu mo boye o banda internet on kalozo makambo. Yo tanga komba Kelly Hero. Ah ce que le nataki mission na ndenge azolo bakeno et puis naza ya na bino OK c'est bon ya Kelly na biboye toloba ki déjà YouTube ezamboka oyo soko yé na ponctualité zara na ponctualité garder bond ce que ton ya Kelly lobby en haut et rappeling makambo ebele donc ce qu'on est naza boye ata libala lelo yé ata na 2021 yété non senga nzamba pesa nga yété po déjà vu que Mida Taylor aloba keno pito na izamuki quand tu dis que allo bimaki, allo ezobeta, allo sali 48 heures 1 million de filles. Tu vois? Et ça c'est que naza fanatique na fanatique na été. Oh ya Kelly, yo ya kana déontologie. Hein? Tu zo langa tan yo se langa mission bongo loba keno bino afi boni ko bala te. Yo ningi babalisa nga yo nga babalisa nga pe yo te. Hein? Yo zalo kwa mibali o nzamba sala itonga siso sa mibali nyonso. Mutasuka ka bite na baki so do ya neti babakisa likona bino. Donc sengo panjamba pesa nga yoti. Mais na bien, na lobi pour na nini fabriquer ça paye 1 million ti. Pour dire ça là ti. Il faut ça là. Et loko ya sali wana ba orchestre c'est belé. Ti le ba orchestre monsieur Kufa ba yo kanali soute, mutatika lo sala initiative wana zate. Que azo animateur na yemoro boye a créer ba créer ba orchestre nyonso na lo fundo ba musicien ba komanango. Au permettre animateur nini a 5 ça ba créer ba orchestre nyonso. Pour babé tango générique nae. Na lo fundo ba artiste ba koma nango. Au longo l'orchestre. Est-ce que nous sommes dans l'époque il y a les lobos, nous sommes dans l'époque il y a YouTube na minute yo. Est-ce que fait biso ba seka au monaki? Monstre d'amour. Mais aussi, to zongisi sous na makanisi na biso à partir ya ba cri wana ba zongisi. Faut to ça la peine en logique. Non, yo pena côté franchise na moni ouais, donc c'est bien. Mais donc il est bien barresi. Zongisi pe ba vient na biso zaiko la. Zongisi bango tout. Et c'est là mo bo ezala te. Pour nisco fabriquer ça 1 million te. Parce que mutu to za l'intéresser mais comment nini mutu ko se loka boy. Tous les fanatiques ya ba artiste wana ba. Pas s'abonner. Pour nini te. OK. Mutu ni so dans la musique na asala rapport évoluer et non azonga sima. Ce qui lobby les aki lobby fabriquer sando ça ba 1 million te. So le là sali 1 million. Bravo. Exemple TV kitoko. Rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme il y a 100 perruques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV kitoko. Rien à dire. Yaya ndé toyo comme exemple à suivre cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres non il y a s'abonner. Exemple télévision c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV kitoko. Rien à dire. Voilà, bienvenue à tous et à toutes. Exemple télévision, merci pour votre fidélité, pour votre attention manifestée à cette grande chaîne.
Barézi Baza, monsieur le journaliste, bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, fidèles amis internautes. Vous qui allez suivre cette émission de partout ailleurs, merci pour votre fidélité, merci à DE à la prise de vue, merci à Yannick Chamba, le sponsor officiel, et grand merci à Malik Arafat, Shigitole Madjogo, grand merci à Oscar Maritou, millionnaire en kilotes, merci à toi, et puis je pense également à Jrizing à la Marve Mwana Mami, Julio Mwanamputu, il y a Huguette Okamazi depuis Montréal. Merci encore une fois de plus à Bébé Seigneur, Maman Nakenaya et puis Primayel et Monica Makambofi de disque. Malika Manyango, Toso la Penza, pour Mikolo, Pesi Bango, mot d'ordre, Bokeba, parce que tout le monde a qui résultat, il y a. Allô, téléphone, il a fallu pour pas 1 million de vues, coup de chapeau à lui, Fabrias Maestro, Moupé, coup de chapeau à lui, mais tout le monde qui a été dans confrère en abisso, à ça, il y a une mission, en moins de quelques temps, allô, téléphone, et tout le monde va critiquer, et puis Malika, peut koto, ça, il analyse, et Kenda, Zongi, et on te reçoit, appelle Mambo Belé, appelle Mambo Belé, on menace un plateau, bonjour et bienvenue. Bonjour, naba bonne soya Exemple TV. Bonjour, naba tutu balinga mania malika partout dans le monde. Merci naba tutu basutenanga de loin ou de près partout. Merci naba abonné soya Malika officiel TV. En tout cas, vous continuez toujours à s'abonner à Malika officiel TV. Et puis merci beaucoup à toi aussi, Barézi Baza. Voilà, merci beaucoup. Bonne basanga Malika TV. Ouais, Malika officiel TV, Toko, c'est ça, et fonctionner quand on est nango. Et ok, non, malin, mais déjà c'est bon, déjà c'est bon, non, travailler, sans compter qu'il y a un film, on a un côté, on est tout à l'heure dans une émission égyptienne, et les canaux Malika officiel TV, donc voilà quoi. Voilà, Malika Toro et Bateyo pe Wario, allô, téléphone, on a impressionné. Tout n'angande que non allo téléphone au monde onde ni ko tout n'angante sona wario bino batnyo so bakoma comme so ba wario na makasi boyaya tout n'angande impression ngeza nini par rapport ya na yokati allo to moni clip et tout déjà clip et le kolobelate je pense que Barézi fallait dans ça album déjà mutu tout en avant dans s'attendre déjà que non to ebi déjà que elo moko ya ebeta ni tete sema déjà ka ba wario to ba fanatique fali opeta musu bazanga ba kombo bazanga kombo fali déjà tanga za na préparation album to yeba déjà biso tout to vandaka to yeba déjà que eloko fali obimisa ekobeta to na confinement mais so botelinga on a bino mona no bina ba panyoso donc pour dire que no to za confiné mais to yoka katina banda kuna biso donc ça dire après confinement to yeba parce que moi to lobaka musique lelo to mona batu ba sala bato lelo ba sa ba comparaison ba vie koyi bisanga te le ba wera ba jibe à l'époque ton ba beta musique ba sa musique ba vite ba sa musique ba vite ba wera ba jibe ton ba beta musique à l'époque ba producteur ton produit yo ayi ba déjà que non produit wera ba bénéfice ngeza ba CD côté comme combien ba wera na ba jibe ba sala ba clash ya ba ranking ya musique yo ya ba CD bote ka ba 500 000 CD ba 100 000 CD musique yango na musique eza ba vite oh lolo na komo mona bato ba komo lekela à l'époque on a za technologie voilà c'est normal eza problème te mais to yoka musique nini bo beta e bele bana YouTube to mona bona YouTube mais na libanda to moto yoka bango te hein to yoka bango te donc pour dire que ba vie eza le côté musique inde photo yoka que muta beti générique boto place bato ba vandi ba sentir que to yoka générique obeti rumba ba place bato ba vandi to comprendre que obeti rumba lelo na yibite ba musicien tout ba koma kaka na sala ba vie bazong c'est bien une époque coloniale donc c'est que bato ba sa 20 ans pour ba vie c'est que so ba même en époque coloniale une époque ba CD c'est que bon vivre té donc voilà allô oui pardon allô Eza preuve année bateau matato kita et ça les 1 million de vies dans 48 heures. Et ça les 1 million de vies dans 48 heures. Virginie manga ba défi ba 24 heures. Barézi. Yo te Virginie na kate makambo yo. Yo te Virginie na kate makambo. Botiaka ba Virginie na makambo yo te. Virginie d'ailleurs te souhaiter soyez la bienvenue. Ce que na lingara te botiaka bango parce que Virginie za mwana na za grande fille. Na pesi ya kota ni na ba bêtise na biso awa. Azwane mwana na aya awa akoti se na kate makambo yo.
oyo bando tanga bakoma ba Virginie likolo nango na ba fille nyonso ya TV mami lela leki bango otanga kombone te. Voilà donc Malika Manyango mais Yomoko à l'autre téléphone so ba bingo sango peut-être critique clip son critique au sala te son ezali kitoko makamnyo so bien lelo na mona fali dikape nzamba za monene tala identité en tout cas bravo à toi mon pote en tout cas et ke kitoko monotonie na nini est-ce que toko c'est un rythme oyo est-ce que nabi ponika bonika koloba monotonie bina filé kutu banzembo na nyonso so e koka nango te mais to yebeka na même rythme aloba ke ba fanatique na ba mesa nango boningo critiquer makamunde nini est-ce que toko na album e kokani ba son nango e kokani fali lia fasi kanga fasi son na babeti na crayon babeti si boyo kango ba différence c'est ça to ningo sa ba critique ka te po to na posa minoko e lo ba fo bo sala critique et puis diko na ngonde to vanda ka boina ba fenga na lo barango biso tout ezala yo ezala nga eza batu tout auto za to ebi ke fali to ngabimisa album to yo kakaye to linga te vouloir ou pas to yo kakaye. Il est le plus beau de sa génération, le plus respectueux de sa génération, le plus écouté en Afrique. Te, au moins, ngana ni warrior ni fanatique ya fali. Mais ngana singa bonya ko lobelande makambu fali asalaka. Makambu moni eza vrai. Et oui, c'est vrai. Il faut tout encourager Kamutu. Tout ça là, makambu te po boyindi saka YouTube, YouTube lengi. Tala ko tumuta tala boy ko tunjemba fali te. Mais Rotala Kelly Katenda même pas nzembo résultat mais modèle bien yo tanga komba Kelly Hero ce que le ko nataki mission na ndenga zolo bakeno et puis naza ya na bino OK c'est bon ya Kelly na biboye toloba ki déjà YouTube ezamboka oyo soko yé na ponctualité zala na ponctualité garder bond soki oyé na délire pour na YouTube to na DK vous comprenez. Toi na deka. Voilà. Et ça quoi toi na kasavubu na matonge. Soko za na kasavubu za na kasavubu. Soko za na matonge za na matonge. Donc c'est-à-dire et na batu o ba na YouTube na ba ponctualité. Et na batu musu ba yeto ba bango ba sala ka ba analyse. Soko komita musu likambo analyse boye ba et c'est un tel. Vous comprenez? Babiso oh Dieu merci parce que tout ça peut parmi batu oyo ce que sengi ba analyse na ba YouTube wana tout ça rappelle parmi batu oh tamsu ba réserve ko bengo be mania tout ça la analyse parce que bo santatam sou niveau sagesse na ngai vous comprenez mais oyebi ke malika pe amuta tengama donc ça dit on na ko ça peut analyse kitoko mais on na ke pe bona tengami bino peut-être beaucoup manière plus na ba partie vous comprenez ngana na na film c'est fali pour pas donc ba résima kamni no ngolo banangai na biboye na fanatique faliti mais na ko lo ba oyo et o fallait au sala et monana omoni ezandinga mona ba artiste musicien tout opesa bango chance biso to za ba chronique biso to sala ka biso za musana biso ya micro ozo comprendre mais na ba moment ya ba analyse senga to lo ba vérité to exiger pe mutu te fallait omoni oyo ba nota yemo fallait ngabi dans exiger pe na engagement mutu pe te pour lobela ngai mais netinga boina chroniqueuse soko yo sa nanga analyse à propos ya album afali il faut no lo ba makambo to mona ozo comprendre abeti musique na yemoka yebi o ya sali potam swazali ko lo ni so bino par rapport à propos Kelly Katenda pour que bino pe bosa parce que to na biboye parce que bino moko batu botanga bolo baka déontologie na bino okoza la partie pris ya musicien mon côté l'église au milieu du village voilà mais si ko yo neti ngai boye na ba analyse ya Kelly asala non mon côté c'est pays sangai ayana aza ya bikenga na abika ya na ngai abaza ya na ngai omona j'espère en tant que yaya te yaya pena ninga confirmer pena ke nango pe bien yaya siko tunanga nini siko ye akoke nango siko bongo te omoni pe sino lo ba ke mabe ko zala ye akoke nango bongo te tamuso lo bananga ke non na pesi manique raison parce que bino ba fille YouTube bobala raté mais dis attends ngati nza bona minute ata ba binanga ke non oh ata libale ya te mobile nanga kuta yebisanga mania oza fi moza très mystique obetisanga ta lisolo libala te mengo no yo professeur libala ne nyona mobali ngamba no yebiso likambo libala siko ton ye kele lobi yango e rappelinga makambo ebele donc siko nde naza boye ata libala lelo yete ata na 2021 yete non senga nzamba pesanga yete po déjà vu que mi de la Taylor aloba ke non pito na iza muki pito nene on tout nazo pito nene vi déjà que baloba ke pito na ezara mukie donc non senga nzamba pesa nga pe yete ozo comprendre nga
moto muta garder bandi na ye to sala ki analyse esenga to bimisa ba propos esenga to bimisa na finga ki na akoloba na bien yo tadi vidéo no monenga finga ki OK na bozaki en compagnie na Laura Chou mais Laura Chou finga ki peut-être na poto wana mbuto barezi ndeza boye soki na biso nyonso nde tosala na film nga na wario te Laura Chou a wario te je sais pas soki ken na wario mais je sais pas nayebi ke ken alekaka mpona koloba kaka oyo eza vérité nde nga na yo oloba boye ke toyebi ke alo ebimaki alo ezobeta alo esali 48 heures 1 million de filles tu vois eza te ke naza fanatique na ye na fanatique na ye te tozela miange mi démon miange mi démon peut so ebimi to soutenir o comprendre to soutenir baba artiste congolais to zandi na posta ke bato baya na YouTube o baya na déontologie nde bolobaka ke ngani naza bona ko sa partie pour ya musicien te zalaka na bandi na yo yo mo pomona ke yo ko za na déontologie oh ngana na déontologie te nga yaka na ngai ngani na boy so musicien ke ignorer nga pe no yo no ignorer na caméra no ignorer na caméra ozomona ba différence donc on a lobby ke ngani na boy na wario te na pe nani te na pe falien te na pe ipupeti te mais to ko loba makambu fali o sala bino bolinge fali abotama américain po bolinge poto loba ngo fali so abotama ivoirien to ngato linge so abotama américain to ngato linge eloko esala kaki mutema bi po abotama congolais c'est un gars à féliciter. Ce qu'on sait, il faut te féliciter. Pour nous, tu l'as battu. Si on a l'équipe dans le bébé qui n'a pas parti pour nous, le belaka fali. Mais ce héritier, what habi, mais c'est pas bon, mais bêti, mien, j'ai mis des motos, les cato, le bel héritier. Bah, finalement, sur l'Égyptien, bah, c'est plus bon. Qu'est-ce que c'est bon, ça bantembo. Ce bêti peut te, qui ne peut te soutenir. Pour n'inté. Ce que bino bata déontologie ndé. Bino bolobake, non, bino botangela. On a déjà dans l'église au milieu du village. On a déontologie, on a déjà donc par rapport à un chico. Ce qu'il y a Kelly, yo y a kana déontologie. Tu as un temps, tu as un mission, tu as un bino, tu as un kobala te. Yo ni babali sanga, yo nga babali sanga peyote. Yo zalo kwa mibali o nzamba sala itonga siso sa mibali nyonso. Mutasuka ka bite na baki so do yezo neti babaki sali ko na bino. Dono sengo pa nzamba pesa nga yo te. Non senga te. Ya toucher bena point libali sur. Te ko swanga pete po mani kaza de mère na biso to zarani na filmbu. Et normal ya makam na biso. Babeza ba base bo créer ka po film ça ba. Ko mi manga na mamba ba base bongo te. Ko mi manga ma base nga ko sa base bongo te. Na ko sa beza bongo te ba. Pesa ba question ezebele bimisa ba question. O wapi na bato ozana bango peso ba gafe faut tout na ba question na bango. Net nani aga. Ah longa kuna tuna question. Yo ko longa plateau la ngate. Ba rezi pesa question. Pesa ne question. Voilà ba question ezali. Yango pe na zongiso na point parce que manike de muta bimisa yango keli. Makamba manike de to lekaki manike to ko lobela etaza mère na biso so ka sali ba délire na eza yé. To ko côté la été to ko loba pete na c'est les droits de réponse te. O comprendre? Kotomela masanga ebele banois na mbongo na te barezi komema na mbongo te pono kata émission te meno kata okokenda nga bongo te na mobali na nga talanga na famille na nga na basemeki na babokilo na pe na beau-père na pe na beau-père et puis liko na nga tam omoni ngai boko bando finga nga bongo ndo lobi wana o finga lelo lobi bongo e changer nga mania te elongola nga malika te et puis elongola ba fanatique on azarana bango te elongola nga ba vieto chavumbi te balinganga ka bongo balinganga na ba défaut na nga komoni kana nzamba balinganga ndepi ba fanatique na nga balinganga. Tu vois, yango moni so na bungi mwa muke na zonga na ko s'excuser po bang na sepela nzamba pesa nga bango ba oyanga ba fanatique na nga balinganga o ba soutenir nga moralement physiquement partout. O comprendre nga comme 1 million boye lelo ezui vlog ezui moto makasi Fabregas pe 1 million. Mais na bien na lobby pour na nini Fabregas ça pe 1 million ti pour dire ça là ti il faut ça là et loko ya sali wana ba orchestre c'est belé ti lelo ba orchestre monsieur kufa ba yo kana lisute mutatika lo sala initiative wana zate que azo animateur na yemo boye a créer ba créer ba orchestre nyonso na lo fundo ba musicien ba komana ngo au permettre animateur nini a 5 ça ba créer ba orchestre nyonso po ba beta ngo générique na ye na lo fundo ba artiste ba komana ngo au longo l'orchestre. En tout cas, idée on ozongo. Ozoke on wapi pour que le balanga keno dotongo lo ba. Musique kena ndinga wenge. Musique kena ndinga wenge. Bako longolo pe na musala. Mais il y a déjà un esprit moupe donc c'est tout à fait normal, il faut y rabeta. Voilà, nyo na loba. Yango na loba. Et puis c'est mi mutu, et puis c'est mi na ba président nyo sauté, et puis c'est mi na ba orchestre nyo sauté.
c'est un gars à féliciter. Abeti ba cri ya ba générique nyonso ya mokili oyo. Bana na vena biso wazi quand tu le kutu azani suna na YouTube, azani suna na makambote. Mais ba zongi si yeso. Na générique. Oh. C'est un livre bomba de la sagesse. Comme ma belle bino yango bongo bimisa biso ba imbécile na plateau. Poti yo monde vendu wana. Yebi sanga ina. Est-ce que nous tous en époque il y a le lobo, nous tous en époque il y a YouTube na minute yo. Est-ce que fait biso waseka au monaki? Monstre d'amour. Mais aussi, to zongisi sous na makanisi na biso à partir ya ba cri wana ba zongisi. Faut tous la peine en logique. Non, yo pena côté franchise na moni ouais, tout est bien. Mais toi qui est bien baresi. Zongisi pe ba vient na biso ça ikola. Zongisi bango tout. Et c'est l'homme bo ezalate. Pour nisco fabriquer ça 1 million té. Parce que mututo vous allez intéresser mais comment nini mututo ko c'est loka boy. Tous les fanatiques ya ba artistes wana ba pas s'abonner. Pour nini té. OK. Monto nyonso tanga sala musique na asala rapport évoluer et non azonga sima. Ce qui lobby les aki lobby fabriquer sando ça ba 1 million té. So le sali 1 million. Bravo. Asa muto apina ba fanatique na ba lingaka et puis ne loko ya sali initiative o yo animateur na abwaka ba cri nyonso. Et surtout loko eka musanga ba cri ba orchestre nyonso. Parce que na kata ba orchestre tout na ta ba vie bombasi baza. Hein? Il y a héritier watana il y a net générique na baba ki. Héritier watana baba ki crinete. C'est que l'animateur n'est pas. C'est que tu vas voir les bangs. C'est que l'animateur n'est pas na crio et télémité. Ah. Il est pas obligé ça mi-ange mi-démon vu que tout le. Mi-ange mi-démon, oui. Il y a 1 million et ma bébé. 1 million et un musala. Ça moi défi pour rôle. Papa, comme pour Kanate. Au moins tu te gagnes bien. Ok côté aéroport, kuna na suka. Makukuta papa mo bava na saba nteta yo kafali. Yo mo ba vantir. E bele basuka kana YouTube kuna. Au monde na YouTube kuna bomi njoto na ça déjà 10 000 mais awa au monde oyo ka bobete au monde siko yo ya minga o ngo ko tianga de ngaku ndese ba mise musu na tanga ba kombo na ba te poto na relation te pour non que c'est on peut interview te tu comprends parce que na comment remarquer ba musicien ba zapper sous na ba respect na biso te ba youtubers pour nini pour monita musu grâce te mo de ken na mo micro mutu mo ba sale ka mo le mo ba petio ba ben poli oh nandeni o comprendre donc betenga masolo ya ba fabrigas to beta masolo bato bana ba générique na place e beta OK Inos BBT Award et c'est nini omi lo belani na yebi koute bita o dans ezandeni ezani nana makamu na za youtubers na obligé yeba makamu nyoso te na tuni za nini bita award yango eza ba trophée oyo ba pesa ba grand artiste mondialement oh Sigo, au demeure avait pas voté, toi, pas voté, demeure le monde. Oh, bon, demeure na ordre pe sabato. Oh, yo tout na question ko défendre te. Oh, voilà, parce que demeure na ordre pe sabato va voter te. Na keno na ngambo non na côté non inosbi. Parce que demeure est-ce qu'elle a droit ben et sabato ke ba voter te parce que elle est qui? Non jamais. Il y a au soutenir d'ailleurs Inosbi. Ko bita wa donc ba ezarandeni. C'est un trophée. C'est une petite musique qui vient à souka pe sur. Voilà, net Inosbi na expliqué yo. Inosbi ndenga sa ba featuring na ya ba yo pe wana, yendaza ko représenter Afrique centrale. Donc aza nominé parmi les meilleurs artistes planétaires na catégorie na ye. Donc il faut ba voter massivement pour que voilà, akutana ba Burna Boy oyebie. Na Nino, akutana oyebie. Ce que tout na so na bi Nino. Ce qu'on a vu, Barezi, et on m'a bête, et ça a fierté orchestre, il y a un beau cannabisou. Parce que l'on a un impolitesse. On a un impolitesse, Barezi, au moins respect, respect ça du corona nyonso. Au moins on a dit que big tower du wana obani ni wana na yebi angote na talate na sabona pete. Et c'est ngani ba sabone. Fali ngani ba sabone. Ba voter. Ba voter. Na côté ya wapi na yebité o mona e ko esanga ko problème ya wana donc surtout si o lakisanga pe na kota pe na tala to bakisa vie to bakisa vie pour a évoluer surtout si so lakisanga un message kasi pour na Inos beat pour na ba fanatique nyonso ngana musicien te ba message ba to ba soutenir yende ba pesa ba message ah ba balinga yo rolo ba mo pour que ba voter ça question vote ah na bien senga pe ba wario ba voter pe pa Inos beat déjà ba wario ba voter yem to yebise bango. Oui, c'est mon vote. Il fallait pour parler pas Abdul Kabo, t'as la ah, bon, donc c'est seulement Abdul Kabo, c'est votre chica. Oh,
Na bien. Mais yo na YouTube on est aux arano un pied de. Na ozala na makamu mususu na ozala te. Na kozala oh na mamba fali ni tu na mamba vient na lola mwana. Na oloba pour na talaka. Oh. Makamu ni ngolo balanga parce que yo ngo exige ngana yebaka bit award na so ezani na yebi yango te. Oh. Oyenga yo na kanda. Et pour tout na question ebi que non répondre na yebi makamu te mon ngo insister. Non, ceux qui n'osent bien accueillir, bonne chance, et ma camion, c'est ça bien. Déjà, il y a bien poli, par là, tu as fait allusion à la Nani. Nani est impoli. Oh, Baris, est-ce que la question préparée qui est en haut? L'intimité. Oh, il n'ose bien, tu peux c'est ma chance à Kende, à Sanine. Ah, na bien. Au Monica Abdul Kaba, et là, on est dans ces pénalités années. Au Moni, il y a une question sous. Au Monica, il fallait une chance d'interview. Et on a une question, je pourquoi? Parce que il fallait une interview, il fallait que non, il ne pas petit mais comment tu intoxiqué. Parce que les questions qu'on mérité tout naïté. Bon, on a déjà des autologies. On est comme YouTube, elle est chaîne na YouTube. Na Instagram, non? Na YouTube, kaka. Voilà. Toi, na YouTube, bisogno ça. Donc, Yosko pour nous. Ah, ça dit quand RTN, na on est abonné TV, tu respectes ya mamili là. Même tout ba na TV wana. On est comme un politesse. Donc, on va Hélène Kalema. Oui, Hélène Kalema sert n'a déjà parlé. Na biboye. Bon, voilà. Parce que si on a testé quoi, il y a mamili là, na tie Hélène Kalema. Juste mon Hélène Kalema qui na YouTube, ça y est, on te doit des réponses. On va finir ba jeunesse, ça te parle qui. Ngana Hélène Kalema, so mon aïe. Donc, respectez ba Virginie Manganga. Ah, Koloba. Est-ce qu'il y a un sens? Juste, tu as un matin, tu as un cinquantaine de tu as mamie là. Il y a des temps, il y a des longues, il y a des longues. Aux attentes, tu as un micro. Il y a un peu de rigueur. Nous sommes fait comme ça, sur YouTube, nous sommes live. Bon, ça, quand on a beaucoup de minutes. Oh, ah, awa ndeza bo ntala nazoke bato ba okota otona 2020 bato balandi biso ba oya na ba 2020 awa baza prudent awa ndebo kindo kezaka awa ebino keno dongo nganga pe na dongo liyo awa ndeza bo soko yaki na bandi na yo ke otaka fi sérieuse zala la sérieux na yo soko yaki ba analyse vanda sala ba analyse na yo oh non pardon na ebité neti boye des mères na habité oleki si mungwa mwana na raisonner pas zaï mwana oleki mungwa te neti consort na biso de mère na habité so yaki na question na ye un problème na ye te oh problème ezate yo ne question fo ezala ton na bi des mères évidemment boye yo ko ça par rapport ya voice mon ressource ça semble te ndiro yelinga awo ndiro za na ba question te tango yaki lo beke makambo ezado c'est que makambo yango yo lo bati par rapport à voice na etamboli yo jeja ondeni parce que question na besoin aux yango yango déjà omoni barezi eza ka makambo na oto loba na YouTube awa mutu ana caché na ye toi na bateau tobi ke ba caché mabe so tobi ke totanga ba moura de la presse mutu na musika otango yoka moura o pesa de son tango yoka déjà tango batu musu bon neti ngabo na finga na ngate mi batu balobaka ke na finga ka déjà biso ba malika bo tona ba caché mususu mais ena batu musu tango musu ba ina sima na biso ozomona koye na courage to esprit to intelligence na musala oyo eza mabete mais tango ina esprit na sagesse na intelligence duka o gardango o protégeango ozaka na ligne wana tala YouTube un monde mususu et tombole bambio pe na se aussi lipe o comprendre bref ani tona ba yaye bele na komando tanga ba komo ba YouTube ba komo français mo ba succès na YouTube mais e boyi kaka parce que époque mutu na époque na yi ozo comprendre soko yaki na époque osala soko yaki osala ba analyse na français sala na français soko yaki osala ba analyse na anglais sala na anglais des mères à perdre déjà yako ok bon nanga kete ozomona biso to yebi biso tout ba bino ba Deborah Bwanga ba Cynthia Kapage bolandaka des mères neti kutu pa Kapage kutu eke zongi mais soko tambo na mutu na batu baloba na mboka neso so yefo landa lokola batu ndenge ebina ozo comprendre parce que juger audio monde na juger ngo mabe penza
te oyoka ki ngo tuna lobi ni tenga parce que ngana solana voilà ngana solana expliquer ngai ako expliquer te po audio za biso toyoka ki ako ko kende bongo te pourquoi na minute oyo ba wario na ba mupe toza famille place fali pour pas vendre ebi ke Fabregas déjà petit nanga ozo comprendre et ça la maka même yo za chaîne musunga na chaîne musu mais amona koko tapé na chaîne barezi na ta no émission ça la que c'est combien de vie ba question ni a poser qui yango de kolisa biso parce que par rapport il y a vous c'est et puis elobela des mères hein boniko na bisaki bino boke ko sala boete na ebité des mères ayaka journaliste akoma wario na kamona zaki toné ka lobini na comprendre que des mères akoma wario est-ce qu'ava comme wario azaki fa na fali et puis fali déjà à l'obake non total a interview na l'obaka na engagea mututé na engagea mututé pas lobela rangai bino moko bo salaka mais ça dit tant au salaka pour na volonté na moko il faut ça na ba maîtrise il faut gérer en haut dans la succès na YouTube ba gérer en haut so yebo gérer en haut te au perdre au comprendre et puis si ma bé selon yo neti boye ya Christian de Corne ba respect combien to pe sakai tamsu ya Christian ko to komelanga non elle a abusé la fille biso to yeba ki de mère ayaki au sala ba analyse na ye ba yamba kai pour soki likambo za mabe aso sala ba analyse ne kitoko na tala kai ah te fille elle est intelligente mais na kamwe ba mo de mère comme warrior lo ikamuso na oh likambo somo boye te il lequel attendement toloba kinde Cynthia Kapashi temo so atali vidéo to bisa Kapashi des mères oh assez intelligente ça la banalise n'est bien ah mais enda continue mamboyo ah beba kaka oui ça beba te voilà donc il a besoin d'en chiter n'habiter impression na yo n'habiter yo zala na conseil nyo pesa déjà na solana bon peut-être ba tone ba comprendre audio na mabe ya ba ko comprendre audio te ezali auto yo kaki ke ba fa na fali ba wario boko kende kuna te na makamba Fabregas bo s'abonner non pour nini te na ebité ce qui battait ma présidente ba wario mais en tout cas non dans la maman des mères en tout cas il faut être très sage oh les YouTube hein maman oh les YouTube pour des abonnés YouTube des abonnés et tombola ke bambaka ya soko yaki na lokolo na yo zala na lokolo na yo bande ko sa banalise no batu ba linga yo o bando sa makamno bien kokota na ba bêtise mtu te po wana stratégie te ah ouais c'est une stratégie pour des mères na YouTube na la ti peut-être non bah là tu peut-être ah ouais na bato balata ba pété bazar neti ba jael cholu koki maréchal anango au comprendre c'est mieux que ces conseils en tout cas il y a loba mingi za na ngote pona ye to suka ka wana pona Kelly ye doit na rendez-vous na film wow on peut ce message te un message ya téléphone zongi c'est ka kuna po ya bi kenga na insulter biso to insulter to sai sonde nini mais bon déjà neti yekutu te yina ko sangisete donc tout suka miso ka wana azo réponse na film bon. Voilà, mot de la fin et pour quelque chose d'efficace. Mot de la fin, des mères, maîtrise-toi, ceux qui succès Mati Likolo, yebandeni ya ko gérango. Fali poupa, Fabregas, héritier baba artiste congolais to soutenir bango toujours comme d'habitude parce que bango peut ba reconnaître ka valeur na biso. Yango balinga toujours to za pembe na bango. Ozo comprendre. Les communauté Christian de Corne a tapé à côté. Il y a Christian Monica yo qui audio na bien té. Yo qui audio na bien té. Ya Christian soka pesa chance bo sala live bo sala nini parce que toza bato tozala na bango so esenga opportunité mo bo mona nita msuna pesa muto chance a osala ngo meta msu ya koloba ke ya Christian de kon kutalo ngalo balanga makamba buzoba boy na boy eza kitoko te biso bato to respecter neti ba Christian de kon na ya lekibiso nani est-ce qu'il y a manqué à Christian respect oh mais que yo ka voix si bien na ba megate yo ka voix si bien tina sukati oh voilà quelques dédicaces to kabona. Merci beaucoup na batutu balinga nga ba dédicace ya mingi te merci na batutu ba s'abonner na Malika Officiel TV bon continuer toujours ko s'abonner vraiment na Malika Officiel TV en tout cas et ça plaisir pour nga merci beaucoup grâce à mon star Moura de la presse pour l'assistance merci beaucoup na mon vieux de yo Muzungu donc voilà quoi.
Voilà, comprenez comme ça, Malika, Mania, il y a une tension. Je vous dis, chacun a pris sa part. Bon, voilà, donc tout est bien qui finit bien. Tozo qui est juste pour appeler ça quelques impressions par rapport à l'autre téléphone et puis à un moment donné avec Kelly Katenda et tout. Donc voilà, à Pessiba éclaircissement comme il se doit. Mais bon, demain, Nyangi, la procureure de médias. Donc, il y a donc, bateau peut-être pas comprendre qu'il y a mal, c'est expliqué déjà. Sauf peut-être pas ça en direct pour expliquer, pour éclaircir l'opinion et ça très bien. Donc, ça n'est fini pour aujourd'hui. Continuez de nous faire confiance, abonnez-vous massivement. Merci à Dieu, à la prise de vue. On vous dit bye bye, portez-vous bien et bonne suite de programme. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barizi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, Eza wana pour nous aider, pour nous sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème oyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuf et tout to banda ko kabola na bango yo muto kozala toucher o banda ko tala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 francs parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un yo dev sanzambe bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zora kabula ngona bango alors to bando que rememela ya bango parce que par exemple la télévision les appellent exemple donc tozawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est touché dans les camarades à Barizi. Pourquoi pas 100 francs on a payé dans Zorato, Kabola, on a banabiti qui est orphelin, Tobando Kita, Tobando ça la descente. Alors numéro d'abus c'est affiché, on a Yom Tozo Talabiso, aux années Lamba, aux années carton, Tobando Tinda, père, chaussures, il y a ban, il y a âge, Nyon, au Sangi Sigara, Tobando Memela Bango, et pas la monsieur ça. En toute sincérité, tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a Motema donc, nous tous a touché, accompagné de Yannick Chambawa, que Barizi Bazana contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc, nous tous côté la biso, on a besoin ou aider les orphelins, pour hésiter à bien biso, adresse à Kitoko Yangoyo, exemple de télévision. Merci, 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 Fondation Yabino Yangwana, merci beaucoup. Beauté Oisa Brand Cosmetic UK, Oisa produit un toto et non la rabatache. Sopiling kozana tema ko ya bien ya propre. Oisa produit ya kosela. Oyo eza pour la maboko pour la batache, ya makolope, ba genou et ba coude. Oisa huile et kendaka na produit un toto. Donc ce que vous intéressé, vous continuez ce message na WhatsApp. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.